le maki mokeba a cœur ouverte à koyanya biso so pena bituna nyonso soit fata ko moko te mangi motuna na peza yambo honorable mais quand on corrélatif sur baton na yo ba séjour baton olekisi kuna na présence kala makala na bitumba o ya mboka ba mi balé et le ko nde ezaki passe ko le kanatango et le kwa kabila pona nini ba pesa ki mitindo na ba kondi ya boloko batianga ni sika malamu te po bato yo batiaki nga sika baki na posa de nalela po basepela na vandi wana pe na sali sanza sambo wana mosusu akwaya kotala boya atikela yo koto moko ya franc congolais 1000 francs Fayulu Katumbi Mozito Bemba batika inga ata mokete egodem po ilengelama voilà on a bengi Félix ka président de la République mokai pour makambo ka coronavirus nabi président de la République mitindo ozwi salela yango po bakongomani bakufa te azabe président de la République ya coronavirus pe ekotalisa te bokonzi ya Jantini libungu tulu malamu Let's go. Topé si nous botons dit bozu pendant les bords qu'on à travers le monde beaucoup de sur notre téléphone portable nabino ordinateur nabino ba télévision nabino penza tozali pendant 5 ans makasi moko lelo kosimba penza micro pour na kosolo la pena na mwana mboka honorable Mike Mukebai ou azaki en détention na prison centrale Makala près de 7 mois enfin il est libre to kosolo na zanga mroté na za concert na ngai Merva Azaawa tozali na ndeko Sylvain to solo la penza na mwa mboka honorable c'est vrai que to kozala penza à moi makasi na été pour azana na liberté provisoire to pesa no beauté ou pesa no ba ndeko ba connaissance na beauté to ko pesa mbote na bandeko diaspora ba kotala biso de partout honorable maki mokeba a cœur ouverte à koyanya biso so pena bituna nyonso soit fata ko moko te mangi pe azali na liberté provisoire kasi bandeko moko menga bindeko c'est vrai ba honorable maki mokeba ah ça na un examen 5 fois comment tu ko banga mo ke corona pe za ki na ngamba ya boloko OK Matondi mingi Merva un mot oui voilà les autres ana honorable Mike Mukebai oya otiko zala libre depuis hier lelo vraiment toye a na résidence na pour tout na mituna kaka par rapport ya makambo ya kutena ki ngo pe na kati ya prison merci beaucoup motuna na peza yambo honorable mais quand on corrélatif sur baton na yo ba séjour baton olekisi kuna na prison kala makala za boloko yamba liboso na kenda boloko te e ate lokwa na bango za likambo lokumu na ko bango esami na bomo inanga yamba la mibale na bitumba o ya mboka ba mibale liboso na kendaka nele kwa kabila ele ko nde ezaki passe ko le kanatango ele kwa kabila pona nini potango na komi na boloko ba pesa ki mitindo na bakondi ya boloko batianga ni sika malamu te nde batenge esika moko yaki mpasi mpona kosokola kokatisa bato ebele ya batondi tanga mokolo boye mpona kokenda nzongo iketo inene kokatisa bato eyaki mwa mpasi mingi kasi na bai na komilela te natikalaki koyebisa yango bato te mpo bato oyo batiaki nga esika baki na posa te nalela mpo basepela na vandi wana mpe nasali sanza sambo wana mpo alakisa bango te mpona etumba tokozonga nsima te mpo nalakisa bino te esika wana eyaki mabe bato oyo nyonso bayebani oyo batiaki bango na ngai na esika wana basaka mikolo ebele te bakei doli makambo ayaka wana lobi nango akoki esika wana take bato ebele ata ndeko bauti okanga nsima oli ilunga ayaki wana akoki esika wana take nga baki na kovanda wana mpo soko na mileli bango bakoba bomoni tosukisi ye baki na kotalisa bango te mpona etumba Kongo tokozongaka nsima te bayebaka yango navandaki wana eyaki mwa pasi kasi motema ezalaki ya kolendisama mpona nini mpona bolingo bakongomani bapesi ngai
bato ebele basungi ngai na bamosusu nayebaki te bato ya poto bayi diaspora bamama mosusu akoya kotala boye atikela yo koto moko ya franc congolais 1000 francs lokola mama oyo apesaka sengi na biblia oyo apesaka 16 yabi na yo otali obi eloko eza eloko moko monene eloko ya lokumu yango nde elendisenga motema bakongomani batikali ngai te balakisi bolingo na bango na etumba bolingo nango bango na Congo bakonzi na ngai ya lamuka batikaki ngai te Fayulu Katumbi Mozito Bemba batikali ngai ata moke te kosunga ngai kolendisa ngai kosalisa bandeko na ngai kosalisa libota na ngai yango nde epesa ngai te makasi na bunda yango te ntango bakoyebisa nga banyonso te yo benga bato wana bondela bango mpo babimisa ngo abi te makasi oyo bakombongama bakopesa ngai nakokenda te liboso te ekolongo ekomonana. Honorable yambo pena pesa pe maluba na bandeko na nga mosusu nangi natuna mpenza ozalaki solo na boloko pendant près de 7 mois ndenge otili koloba wana mais bakoakize yo pendant baséjour no na kati ya boloko osali mpe badega ebele oakize mpe la vérité mingi ebongo elalika bofunda ngai namoni mabe nabimisi bato bakufi na boloko bokolingo loba solo te nabimisi yango nabombanaki te nabimisa yango na poisa na nkombo na ngai ngai na mopanzi yango liboso te nakoma motindami ya bana Kisasa namoni mabe nabimisi bato ntango tobimisi yango nde batindi bakisi batindi bilia eya te bakofunda nga bofundi nga te mama namoni likambo ya mabe bakongomani bakonyokwama bongo naloba te bakongomani oyebi na boloko wana mama soko likambo enyokolinga mingi eyali mpasi oyo ya ngai te eyali mpasi ya bakongomani oyo nakomona boloko kasi nakomi lendisa motema so namoni bato ya boloko ndenge bakonyokwama na kolala na pasi na kolia na pasi na bazuza ya mabe yanko nabi nyonso ezali be Kongo ndenge eza libanda ndenge mpe ezaka na kati ya boloko oki ngai eloko moko ya mabe nasalaki te nabukaki mabeko te ntango namonaki makambo ya mabe nabimisaki sango wana ntango bato bakokufaka na boloko nabimisaki ngai moto nasalaki mosala wana ya kosangisa bakombo ya bato nasangisi bato ndenge bakufaki na bandako bazalaki liboso ya kokufa na moko bakufaki nabimisi yango napesi yango bapanzisa yango natikala kobombana te moto moko ya demia babengai ngai nayebisi ye ngai moto nabimisaki yango mpe ndenge obenga wate mpo obangisa ngai ata lisolo tosolo nakobimisa mpe yango mpe nabimisa mpe yango. Donc normalement bakota kuna na prison pour okoka kozwa penza moi on ko doser moi moke mais to ko mono c'est comme ça toujours so affaire ali boloko oyo ya bato ya maboko ya bato bakotisi yo boloko mpo balakisa yo te biso toya makasi ebongo okenda kofukamela bango te bino nde bazalisi ya likolo na nse mpo nakoyoka bato so akoba akonyokwama kuna akotikala kuna ntango bokonzi na biso azali eyali boloko yanko nde botindeli ngai te eya boye te tosalela mibeko ya mboka oyoki ngai mama soko nabuki mobeko batindi ngai na boloko nakoloba te po bokotinda nga boloko yanko bokobuka mobeko yo mwa nde babuki mobeko te babuki mobeko Godin Mpoyi abuki mobeko na nalobi mingi na ye te Godin Mpoyi yo nakoya banda nalobaki lobi nakotanga kombo na ye mingi te epe ayali akokangaka bafre na makolo nakoyela yo natunaka yo motuna osi obunda etumba yango ebandi oyo eleki ayo etumba te naolia bakiti na bamesa ata nyau kondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo est-ce que tu bonjour Boni eloko te oyebi ke ya modiro aotravaille te mikolo donc nde toza na biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa so mulongo kuna
kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde na esala te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Okoyoke tumba ngai na lakiyo mais ozo ba te ko zongo ah la mama tikani ngai egodé pour ilengelama voilà voilà honorablement Kimukeba yinga ay diaspora ba ko honorablement Kimukeba abimi prison et c'est na ye asa sa ba examen 5 fois parce que ba ligion mingi ba ko banga neto ça wote ya mbaka na ko kenda l'hôpital pour esika to ali ba tia biso ba to bere ko sokola esika moko bino banso bakolo bana e ko senga tena mona monganga na komona mokolo monganga mokolo ya yambo monganga tala nzoto soka ali malamu nazaki na bokono makasi na kati ya boloko bokono babengi estomac na kotaki nango tango bakangai ngai na kobela makasi kasi na boye ko la kisabato tena ko bela po bato nga bate ye wala koki boloko te akomi okosa te ba mema na l'hôpital pe ngai pe ko lembisa ba oya ngai so ba ete na ko bela benga ko makoyoka motema pasi na kangaki motema pasi wana te na nango na meli ya kisi ya kokenda pe na l'hôpital po na pasi wana yesome nyokolinga ba botu mososo na kolala te nzoto pasi kasi na ngai tete bato bayeba po bato bangai kolela nga koma komitungisa mba moso akokufa kuna liwa moto ayebi yango ya linzambe yali godin poite yali nzambe oki ngai pe ntango makambo ya nzambe makambo ya nzambe yaka maboko ya nzambe ezali te wa mosali na nzambe wana mwa lingomba na yo na bato kama obandi te nzambe ali epa na yo mokili eza na 7 milliards d'individu yo eglise na eza kaka na bato kama nzambe akoza epa na yo ndeni tout le monde tuna par rapport à grève de faim au lieu qu'il y ait bestement donc relaté on a yango pe mosusu nde esenga pasi po na ki na kanda natali ne tumbana ngai na boloko eloko linga ko sa etika nga be eloko bo benga grève de faim moni mais c'est facile ezaki pasi mingi ezaki pasi miko mitano penza pasi bato kolela ko benga ngai nde sima miko mitano na eko kata na ko banza te bokonela ko yamba mosupe makasi na ndenge na boya ekolia po na kanda na aki nango esengaki te mokili eyeba te eloko na telemeli yango na yaki na likamoso akosala te neti lokola esika oyo so na tomboki nakokenda sikoyo na epa ya Félix liboso ya biro na ye te na teminga bia bokonzi oyo eza ya solo te vérité des ine mais na kati ya boloko naki neloko mosu akosala te be ndakiso na pesi wana pe ya ndakisa solo vérité désigne boyebi yango nakokosa te boyebi te bokonzi ya solo ya epa ya fayulu boyebi yango
oyebi yango boyoki te moto moko ya seni alobi makambo kuna na Bruxelles bakomi yango bapanzisi yango te makambo ya solo nde bayiba bokonzi babombi yango na sanduku ya seni. Félix mokolo kobima kozala ndenge nini onyokomi makasi vraiment na prison nanyokomi te na kanda na moto te oyo wana eseleki etumba ya Congo liboso. Oui, merci beaucoup. So oyo batela nyokwami bilenge bakobunda bakobanga bakokanga biso bokonja Félix mosala ngo kokanga bato moto bakangaki Mokebai biso pe tobanga te moto abanga te etumba tokoloba tokokenda te suka etumba bokolonga. Merci beaucoup mwana mboka Mokebai. Mais on peut comme ma prison oyebi ke toza na pandémie moko ezotungisa biso COVID-19 coronavirus eza vraiment ya solo na Kinshasa ba prévention nini o penda bozaki kuna na prison est-ce que bato pe kuna ngai na boloko kuna na aliaki mokangami bato bakoyebisa bakangami lokola ngai bayeba ndenge ya kotambola ya bakanja boloko bayebisi biso tokolanda na baetando eke ndenge bokolanda libanda kopesa na mbote te kozala pembeni na moto te kosimba elongi te yango ndenge mpe nayoki namoni bakonzi ya mboka yango kaka nabengi Félix kaka président de la République moke mpo ya makambo kaka coronavirus nabi président de la République mitindo ozwi salela yango mpo bakongomani bakufa te aza be président de la République ya coronavirus nabengi ye na makambo mosusu te boya kobakisa yanga makambo te mpo kaka na coronavirus tokoki kobenga ye te président de la République ya coronavirus mpo na makambo te okati ngai mpo yo kobanga makambo ya Félix okutilingwa na matanga te okobanga bakanga yo na matango na robe Mokebai lingwa na yo elelaki yo makasi yo eza eli na bango tomoni yo mpo ozi kotambola okobima prison mbala mokamata bosukisanga na lingwala te bana table nga lingwa babundi mpo na ngai bakoyana bakobimisa Mokebai lelo babimisinga na boloko te bana banyokwami kasi nali motindami ya lingwala te na motindami ya kisasa oyoki ngai na kisasa mpe wana ezali oyo batindi ngai nzela maponomi kasi oyo batinda ngai na nzela etumba nali motindami ya Kongo mobimba ata makambo ya Goma na koloba yo okite na koba makambo ya vérité des signes yoka ngo te tozoyoka na biso mais lelo mpe obimaki lobi na prison lelo mbala moko otamboli na lingwala wana na lingwala bato ebele batikatoni mpo bamisu balobi kotala tata moko kuna azala kotonga na balabala na nzela kuna ya engunduka chemin de fer akotonga na balabala liboso te bakanga nga na telemelaka likambo wana namemaka Godin Mpoi kuna kaka ndenge Godin Mpoi aza boye solo eza te na kati na ye namemaka ye na vigilanate ntango bakangi ngai atiki vigilanate kei moto akufiti akoba ye mpo na mbongo wana ya wapi namemaki ye kuna na nzela ya ngunduka chemin de fer na rai moto akotonga na balabala ntango bakangi nga tata wana matisi ndako na wuti wana nayebisi tata wana bakobuka ndako oyo bule matali akobuka yango tata nga nalingi yo mingi na motema malamu naye kosalisa yo kotonga te bule matali akobuka yango mpe ekotalisa te bokonzi ya Gentini libungu tulu malamu nalobi Gentini ngobila bakotonga na balabala yango tata oyo Gentini ayakosali na kisasa gouverneur à ville ya imawa pe na yebi fi yo Gentini ngopila lopango oyo ya bana lingwa ya ala de champion bimisa moto na yo oyo ala kati kuna mopanga soko bato bakoloba te bokotia biloko ya leta Gentini ntango ovai na ndako na ona mwasi na ona bana na yo oboyoka soni te yango boyaka boni boona ndoki o boya bato bakende na boloko yango atozi mingi merci honorable que maya kolobeza peza ebele ntango bato ya Gentini Gentini zongisani lopango ya bana ya lingwala nalobi na yo nakotelemisa bana lingwala tokotia makelele na lopango wana okozongisa atozi mingi merci bye bye Batikali to
Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, que vous accepterez Biso na banda Kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner ou epipe moninga s'abonner ou epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Tali yo attaque au Tali donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur le titrage na sewana au mona lien alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokoa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse,
au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.